Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge tozo solanga na bino, na émission de nous voulons savoir émission oyo kataka jamais na bandako na bino. Ai naloba te bandeko, nakoloba po bino nde botinga naloba, na boyiba katier tout ya Congo mobimba basangana babetanga fimbo naliganga na lela mama kudi bongo na kufa nga bandeko bakundanga wapi na cercueil ya mokuse makasi ata ya bana 2 ans kasi pona nini po chapeau kala zakani mulai te na mokuse toka sana za mulai na mulai te na zaka mokuse makasi pona nini afata na kiti boyete mobali oyo atonda mandefu champion lokale maboko ya Nzambe na bandeko pesa babote liboso na bande mission ndenge na pesi dès nga Prosper Bakine tel père et tel fille Chanel le Bakine les premiers producteurs nous voulons savoir moteur à produire nous voulons savoir que partenaire la mission numéro 1 ba tous au moment na une tatinda kango pona to landa nous voulons savoir kitoko pe Prosper Bakine yango yo bien Eric Kitola na pesi mbote edi engende papa social ba mbote na koto zali kasi ekirigo bitingobila monsieur Paul yango yo Papindonga le voyage choix exacté mutabonga na nzuzu na yemoko Papindonga le voyage yango président lo fudupe na pesi ba mbote côté ozali kasi na lobi ni mishungu pe ani omoi ya bino yango yo kasi na bande mission na ngai koloba ke na ki wapi na ki bongo na changu tango précisément na 619 ai tombo ya suka maître Pierre Julien mbote. Ouais, moi, le grand journaliste champion local. Oui, bien, poussé ni musique à nos points. Non, bangati. Yo zaka beta ye kanga ya bubu. Dino bolingo beta joie bokibisanga na plateau. Ah non 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 non. En tout cas, pour na actu wana na s'excusaki vraiment na ba fan tout ba moretu ya catch congolais. En tout cas, sans bino ma plein. Na joie qui vraiment ba appel ebele, ba tout ba s'intervenir qui na ba façon tout donc en tout cas ba excuse ebele parce que ça vraiment attitude na ngate mais ezakaka oui, arriva qui kana tane senga kezela ndengwana en tout cas ba nyonso balandaka nous voulons le savoir en tout cas na mi kitisi liboso na bino tala kaka sa bino ma plein excuse ebele mais toye pona numéro ya sika oyo bo comprendre kalate awa merci ba pona numéro ya sika bandeko oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na lo batona lo bate mais biso sepela biso nango bango wa ngai te bango ba sepela babio nenya betaki muninga nenya betaki muninga pona kata émission na kakate pona ba caméra na ngai kweya ba biko na ngai kufa po boye sango champion kale mi sono yeza kitako ta na kata pona protéger matosi na ngai donc c'est ça c'est ça to que toni solo muke na mbango penza ko bakene to tiko na bientôt awa to ko za na c'est aigle alobi ni sise bela wabi juta bo bunde na nini na plateau yenda betaki abi yenda betaki abi ayo mo tena longo liseke bilamba azoki mikusa ngale se okwesa ke soki 3 fois 4 fois aondi mata bandimite ya ko bon asambelaka parce que soki bomoni mwana soso azovimba seke mama na yaza musika te donc oyo bamonaki image wana bamonaki oyo elekaki oyo esalamaki ngai kuna ningaka kotala yango natala yango vraiment te donc dernièrement marraine sila atindeli ngango vraiment boye natali yango nabi ozuli yango wapi batelecharge yango na TikTok na façon bamona répertoire na mpona lingaka te erapelanga makambo mabe parce que esengaki organisation wana eresir oyo population bamore tout ya kati congolais bandozela esengaki émission wana vraiment bakomba esengaki ekoma na suka bolinga bocomprendre nani aza nani en plus esengaki organisation ya bakomba wana ezala malheureusement baorganisateur nde basalaki mwa babiloko moko boye mpo bakomprenaki badiversaire bafaible bamonaki déjà que naza compétent ya combattre oui donc nalaki tellement menacé mais c'est sûr que misu na bino eza témoin TV eza radio te quoi bino moko bomonaki 619 ne tombera jamais mais chaleur calcul no eza so na rato na kisensu yeba na obetelo na kimbantieke koto parce que makambo olukaki déjà nazwaki yango mais donc yo na mwasi na yo Shakira bo se préparer na ba conséquences oyo ezoyakala te awa merci. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe. Yoka ndenga na lire mission za la yoka ezoyinda. Nani alobi nani?
tout le monde sur le kisco au week-end chalet au beta ne tout qui au beta chalet mais chalet pour ne pas de ce abi oh bu dit alo bakata kanga munoko na wana iso kanga munoko na yo ne apo wana nazongi na ngo kama chalet obisima mke nazonga naona likambu ya championnat ya chango salami meta kia bela bundi mais na éviter nini ça que bundaki. Ah, en tout cas, merci beaucoup, champion local pour na mutuna na yo. Bon. Oui, biso pe tout wala qui menacé même na ba développement de la jeunesse, même na fédération na ba tante na biso to wala qui menacé mais ceux qui bomoni que maître Pierre Delian participa qui était na championnat, ils a été que pour naza est compétent non. Et donc il na la qui déterminé na championnat on a mais makambo ya cuisine interne oyo babengaka cuisine interne nde epermetaki te peut-être biso tosadere na bakomba na ndenge bomonaki elekaki nde oyo elekaki donc eza na majorité bamosusu mpe baparticipaki te mais bomoni ke basuspension elandaki bango tout et tout mais tokojuge te mpo te baobanganga te parce que na mirespectaka na migardaka na mibatelaka personnalité na nga na respectaka mpe bakonzi wana parce que wana eza makambo euti pa bakonzi donc nga nakolongola oyo bango balobi te parce que nde tolobaka toute force reste à la loi quoi donc eza mpe ndenge moko na biso na niveau ya sport donc soki déjà euti na niveau ya bakonzi kuna ekwei toyokamelaka kaka donc obéir sans difficulté donc tosala vraiment obéir sans difficulté soki okoloba après mais ntango balobi faut que tout ça nous parce que ekweyisami déjà mais eza te ke toalaki be championnat na biso tokenda ba préparation donc si to ça ba préparation toalaki ensemble na ba mettre tout oyo mais la majorité pe oyo to sala na ba entraînement belé na moni ba honte kuna ba bundi te donc ezaka te ba championnat oyo ba suspendaki non ebele pe oyo travaillaki na bango ensemble peut-être eza makambo so en dehors ya championnat et rien boza soki na plus de 500 catcheurs ana chango babunde ba ka 100 suspendre ka de donc 398 eza makambo ya cuisine interne donc wana nakolobela ngo na télé te parce que nga pe naza ka catcheur lokola bango quoi naza pe super catcheur te naza pe inférieur te mais naza ka na katikati wana donc wana etali bakonzi eza mpona nga te kwa nga naye kolobela nde makambo ya ngai moko na makambo na olinga nasala na oyo nazoluka esalama donc c'est ça makambo nyonso olingi osala ozobombela biso makambo nyonso olingi osala yebisa biso kaka makambo toyeba avu champion lokale bon balobi koloba mingi mbanga pasi mais photo loba kaka photo loba parce que soki nalobi te mutu akolobela nga za te c'est ça nayebi ke population elobaka nango mais ekekoma te partout ndenge nous voulons le savoir elakisaka partout quoi namoni bafiche bakomba moko boye quelque part oui namoni bafiche oui bakomba ezali juste awa na komi na Kimbanseke nazalaki surpris produit fini moko boye ya kala soit disant boyoka na komba bois de fer produit fini po nga na benga ngo ba produit fini bois de fer produit fini aza produit fini muta makasi ya limate kombo na ye yoka ngo wapi ninga na yoka bois de fer muta makasi to yoka ka kombo ne wapi babenga ke bois de fer muta makasi ya kimbante papa nanga tika to lobaka eloko oyo mokili yebi bois de fer azalaka kala azalaka muta makasi azalaka to azalaka ne kaka nde azalaka mais na kilelo aza esu te mais azalaka kala nakoboya te parce que le passé tokoboya yango te to négligeaka mpe ngo te baza ba grand oyo basalaki ba makambo na bango na ba époque na bango wana basalaka bon ya lelo donc toyebi te so toyotsa bango na rani ne parce que na palmarès oyo ya kilelo oyo boye bras de fer azate en plus nalaki surpris baye kotikela ngai lettre na signé asengi nga combat défi donc lokola njili contre Kimbanseke
Oh. Nalaki circuit, nalaki pe na ba préparation mususu. Na lota batu mususu na tala boy produit fini moko boye ayebi melanga. Do aye tanga lokola aye katelanga lokola contour do akatelinga lokola limite. Po ba komba onga na rêve nango eza liboso. En plus eza libanda. Mais na tala boye mutu moko boye nga na bando compter na yeke. Donc na ebité so na loba nini mais un certain journée moko euto leka tola na matanga moko boya grand prof auto kufa kaski kaspe à son âme et donc il perd son âme donc toza vraiment éprouvé na ba quartier tout ya Kinshasa na ba o baza libanda mboka toza vraiment éprouvé tout au perdre grand quartier kaski kas o ba yebi ba doyen belé biso pe genetaka nga na yebi donc c'est que oh tout batikali ba yebi vraiment très bien c'est ça donc toza éprouvé les sous prof mususu akufaki nani bingo wa bingo donc ba sincère condoléances ba sincère condoléances donc na famille na ye mobimba et à tous les quartiers partout dans le monde donc tokutana na ve wana produit finique na matanga tokutana na ye parce que na uto ça l'émission moko na boaki tous les quartiers parce que na moni na tchangwa wa vraiment quartier o aza wana compétence ya obeta terre de lieu zanete oboyaki ba onyo na boyaki tous les quartiers en plus na continuer toujours ko boyango na Glody Malema nani ozotangela ngai ndakala nani ndakala ozotangela ngai ndakala Glody Malema ndakala Glody Malema papa nanga wa ndakala ti wa ndakala ozulaki musala koma opepa ya koma okatisa bato na bwato ya manjili twendeni mpo na azala surpris na tala émission moko boye etomboki ekange vraiment place akoma okatela bato na manjili akiolekanga kote nini pouvoir rien manjili ala na pouvoir te manjili ala na pouvoir te papa na ngai ezalaka kala wana nga ntango nasali bakisi ya babisimbi na bandoki emekango nde kuna nde ekomaki boke boye mwana limwe bakekangele ntina pon kuna wana ntango na bandosa bakisi oyo na bandokilesela donc wana kala vike na tika na nga mpe bamakambo wana omonaka ke bato mpe manjili evanda kimia bato bakufa lisu te wana kopi na ye donc so omoni banzete wana bazokata bazokalola donc wana kopi na ye kompani neza wana akoma oluka nkayo ne wana donc ye nayebi te naotie na rang moko boye mais aza motu oyo fona sepelise kaka kala te mais tika na silisana na produit fini oyo ayekola mosa cœur de lion oyo alalaki na ye boyo ntango otali banderole omonaki na so nalobaloba kombone naofula ye naopese gaz parce que ya yeluka gaz mpa na nga aksila kala donc nayebi te so nakoti esusu na nenini tobunda na ye na époque donc nayebi te ekozala ba 2015 ba 2015 tobundani na Kinkole donc na Kinkole vraiment ko tobundani na Kinkole mais kombani alaki triquer makasi kombani alaka triquer donc na ye comprendre que ve wana alaka na problème na nga sikoyo na alaka na ba problème na ye ebele nzoka yo za ba problème ebele yo kasende ya na problème na yo nzoka yo za ba méchant nga na ba méchant na ye écoute ebele o na lala nango na tikala pe kozwa solution te vike balobaka mukolo alaka na tori te bapesa ye kaka raison na nyonso mais lokola ye moko aye kosakana na mwana moke aye kosakana na mwana moke nga mwana moke ti ye mokolo ti aye nde sikoyo mpona puta ye vraiment salite na bilamba donc nayebi te soki fete yango alinga akende akokende lisusu parce que kosakana na mwana moke suka nango akotashe oyo bilamba ti donc nga seke nga mwana moke napesi yo pouvoir ya kivie ya kipapa mais ocomprendre que Cœur de Lion 619 aza nani avant ke nakende bisika oyo naalinga nakende yo oza avant nguna nga naobeta yo aller comme retour mpona lakisa oke oza produit fini yo bras de fer na tio vraiment yo bras de fer en plus na continue koloba ke nazobanga quartier moko te na tyango nazobanga quartier moko te elenda aza quartier mais naobanga ye te donc nalobi ke nazobanga te o lipasa champion de tyango oui sikoyo il faut boyeba ke ceinture ezongi na
Lipasa. Ngai mapasa baza ba quartier, baza ba grand quartier, mais na confirma bango te parce que na babunda na Cœur de Lion te. Olandi parce que nga naza na pouvoir likola ba mapasa to. Tala. Tobebisi nde culture na biso, tobebisi ba kinkulu na biso. Yango moni ke lelo Congolais akomi ko regretter ba makambo belé zo simba te. Nge alaki na bimi boye soka ba mapasa baza wana fo bakima mbangu. Wana kutu nanu naza katieri te nazaka boye. Na yebi to yebi culture na époque culture congolaise aka. Mais lelo il faut lui passer kima. Ah c'est ça. Parce que naza na pouvoir likolo na bango depuis na se ya mai. Donc ngai nde mutu na ko coloniser bango gete bo sala bo zongza. Mais lelo ekoma le contraire. Na vandi pe boye na moni ya mapasa tamo pe ba bude Cœur de Lion na talika boye. Mais na mona ki problème c'est tango bitoli comme mapasa bandundu. D'ailleurs c'est un pays que na mona ki émission moto salaka o mikumi saka que les seuls ndundu qui nous reste na catch congolais. Mais ils appellent un père encore ancien champion. Il y a le Moussou. Ouais. Abimisa qui peine ndundu Moussou Napoléon. Abimisa qui non yo bi que les seuls ndundu qui te reste. Mais c'est le ndundu bo bundane. Mais on dit comment on dit là. En tout cas, Bamagamoga yango tozoloba. Organisation congolais donc tozala mona ba mes attentes moi mike sala magadongi Bamagam biso donc nabi vraiment te comment nako décortiquer ngo mais totalela ka volonté ya ba konzi o baza likolo parce que ngai de na sala ki ba préparation na nga donc yango mona ki Bon Napoléon akokana te yo tala ngai vraiment nde naza jeune boye botela ngai un papa ma obe mabundi se lemba donc izoyeba na te soko okufela na maboko na ngai ukoma donc eza eloko moko boye na kobunda komba na me na kobunda ngona pasi na mawa donc omona ndiye donc nana boma mutu na ringi te me ndiye no sala ngo mukolo ngo ici nana boma mutu na ringi te me peut-être mukolo na osala makambo ngo yango na nde esalama donc epesa nga mawa na omona déjà makila na ye ndiye eza na maboko na nga makila Napoléon na maboko na nga parce que batielaki nga na nani albinoso nani ya awa na masina awa soki nani soki nani soki mulumba ko so mulumba nayebi te so mulumba so aza nani le mystérieux voilà kombone yango le mystérieux nayebi te ke yo natali ngambo vraiment natali na bia bino pe boyo ki sape ba libinosi so ngai vraiment ke de Lion nde naza boye botela nga mutu nzambe na regretter boponaka otali paquet mutu natali aza na paquet te aza na attitude ya sportivité donc natali boye na miyokeli mana bibo kitela nga ta bwensa uta poto ya tosimbana na bwensi parce que na bango tunde baza wana ozi mulumba le mystérieux ozwi Napoléon ozwi ba zela bwensi na ote na mutasuka po aza ana kisaza te na koti na Angola na bimisi ba pero ba kompe mo mikolo déjà banani ba ndundu mwadi voilà nani ndundu Moïse baza na bangola kuna natali siko ngai parce que nga na mi konte lokola donc na mitieka mwana suka kwa na mitie mwana suka donc na tiena ke nga vraiment condition physique kitoko oye tala na banzungu na nga nalambelaka mwa makayabu mwa mfumbwa kitoko sikoyo botaka na bato moko boye nayebi te atako balobaka libuka batuteli pipi sur lesilaka te me ya bongo pete wana bolinga bomemisanga ngambo s'il vous plaît ta bino moko bamore ya kati congolais boloba Cœur de Lion abunda na mulumba le mystérieux oyo aza na forme ya parents ya sportif eza te donc nayebi te so nazoye na bakalite nini après naye kozwa oyo nani tata mukolo ya Congo central donc Napoléon aza na intimidation so okute na febe okute ka ba mabende ka boy na bitala so otike ka mabende mo matama yo c'est lendi salemba
Salemba donc ye azana l'aise nani père nanga Amal Ngoma bongise vraiment kitoko pona yebi ape mutu na famille mutu na famille po bazalo kola mwana nkazi na donc neve na oncle na ye baza neve na oncle na ye baza neve na oncle na ye donc yango monike azopese bato ndenge wana mako bayebi na bao déjà Yeker de Lion papa totalaka ti toza na bato eloko mosusu ava toloba fo totalaka na parents ya bato yango oui malgré tout balobaka parents trompe mais keba nga oyo naoloba na si o 619 to na bige na tiango na omona mutu te na tiango na omona mutu te partout bisika bozali oyo amonike aza ye alukanga bosalaka loko atata mokolo makambo asali akei obetele combien date eza déjà bien classé donc bakombe eza le 9 ya 8e mois eza 3 jours obete pendant 3 jours eza 3 jours ngai mpa na ngai toko bando bundane ko banda début ti bakombe esila atika nango ganinga no bete ye donc no lakse kake te na compétence oyo ya ngai aza te premier jour na beti deuxième jour akobeta maisusu troisième jour écoute neti akuva donc il boit de fer donc na assuré yo parce que otelaki ngai livré parcellaire otelaki ngai na mwasi pardon opesa livré parcellaire yende atelaki ngai na livré parcellaire olandi alobaki ngai na luka na tsa mais peut-être oza na biso tana babase ba jeune fille mais alinga comprendre Yeker de Lion aza nani malheureusement na respectaka mère nanga mère Philomène ba salutation ya trop donc nakoluka te nazwa mère akoma yanga de loko na se réserver ka yango wana mais soki esengi ke totya babien tokotya babien soki aye na livre parcellaire moko nga mpe na tie moko so aye nango mibale nga mpe na kotya mibale olandi tokotya sifi kaka ke yo comprendre nga ke naza nani o comprendre 619 en plus boyebaka ke ntango oswani na molambi bongama na poko liyo to oyo kolia parce que cimetière oyo bino boya kobetela tolo natie sikoyo file natie file donc bocomprendre vraiment ke cimetière ya Kimbanzeke etikala soki eza ke nga moko na okufa bakunda nga kuna botikala kosala baseremoni na bino su te esalama ndenge wana donc namona lisusu lokola mutu moko te o ngai Glody Malema o ngai bras de fer o ngai bachampion na biso oyo bauti ozwa kuna tala surtout Magelo na kanaka ye mokuse wana change mpe alaka na nga te donc mokuse wana naluka na beta ye mais aselanga buzoba moko na matanga ya un collègue moko auti okufa nani pe asonami élastique aselanga buzoba panzi na bango vika mona ye kote na ye yango wana mais akompana mpe kaka tobunda te makompanaki ke 619 aza na bato mosusu ndi asombaka bango boye nasomba ye population ye mo amona makambo esalamele wana Magelo donc c'est préparé donc après avoir kobeta bois de fer peut-être deuxième ekozala yo nde naotala na palmarès na nga donc selon nde nasalaki classement deuxième personne ekozala yo donc Magelo c'est préparé kokosa te ke o suspension nga mona oza obligé ya kokende pa bapere na nga Suzuki respect vraiment attente na biso ya tiango nakokende pa ba grand frère na ngai Cordon Eddie King ya amical de Katier de Kinshasa osengaka balongolaka suspension moke donc naoyebisa bino na mawa vraiment ya père oyo auti otika biso oyo alaki vraiment social na biso tu père na ngai kasi bolongola ba suspension wana o ngai 5 fois champion bundana Yeker de Lion na bachango 5 fois champion bundana Yeker de Lion na bachango ngana na posa na comprendre kaka ki 5 champion wana donc c'est pourquoi omoni ke lokola eza pera na bino ya mikolo ya omoni na bandi na mikolo na obeta zo bana mikete na mona lokola bosakani bino bana mike bosala potopoto donc mikolo na ye na poule ya badoyen champion du Congo eza titre
toko bunda oh non zana titre na ye na tie na pesa ba respect belé tant que champion maza kache lokola nga donc bolo ba si boliti voir même edingwe moto bozo bango lokola banzambe te baza ba kache baza ba kache donc peut-être na public hein faut bozo bango ndengwana c'est tout à fait normal tout comme pe nga pe lobi ezala nga pe ba komo zo nga ndengwana wana eza problème te mais baza ba kache baza ba diversaire nanga ona ko bunda na bango ko banda lelo petit lobby na combien la ka entre ko perdre to ko zo victoire so gagner nga et puis singa ke effort que na préparer les sous pour lobby sous na ya mais otika la obeta nga aller retour te ba otika la obeta nga aller retour te na autorité oyo nga na tikala nango na autorité o nga na tikala nango na ebité. Maître, oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe. Message pour ce qu'on peut clôturer, monsieur, parce que na sens que ma question eza ebele to kolexata ebele message ya suka pour notre clôturer, monsieur. Wow, message nanga suka donc nazo lancer yango na ba fan ba more tout ya catch congolais. To bengi bino boye ebele le 9 8e mois à partir de 14h donc Rosala déjà wana carnaval tito ya ba combat donc ba combat d'ici ti ba 20h 20h30 ba combat fesi là donc on a lancé message na bana kimbanseke tout bana ya changu partout dans le monde au pe ba holandango direct parce que monde déjà comment on évolue non ça le tout ba o ba holandango direct na yebi que nous voulons le savoir ezala wana bilili eketalama donc na sengika na bino ba partenaire oyo bako soutenir œuvre ya catch congolais et surtout na biso ba oyo ba remplaçant valable ya ba ilunga police belge et ba mwimba Texas le seul qui me reste c'est 619 mètres cœur de lion en direct des commis de Kimbanseki. Donc on a lancé ba message nanga vraiment na ba partenaire nyonso ope ba la kana pour so soutenir mais baza na façon te ya ko luka ko communiquer net biso ba oyo donc numéro eza plus 243 85 10 12 778 plus 243 85 10 12 778 donc message nanga vraiment na ba more tout ya catch congolais na été pona ko bwaka batu na été pona ko sala lokola ki ko zo batu na stratégie Katier aza musicien te ba musicien muto ba bwaka batu kilikili donc ngai na yeka ko lancer na ba more tout ya catch congolais ba more tout ya catch congolais ba more tout ya catch congolais na yebi ki toza wana tokosila na tata mokolo bras de fer parce que eza mokolo oyo peut-être aoke na morgue ou soit bake na ye na bakine so ba place ni bagendo traiter bato babukanaka po ekezala mama na événement oyo na bomona te talaka njili kimbantseke na oyeba ki papa kopo na ye soki eza nini donc nayebi te message nanga vraiment on alaki nango yango wana moi quelqu'un mbote et ça la moi bien ko attends moi 2 personnes attends moi 3 personnes ouais bambote na ngai vraiment na famille mpila mobimba na famille Nyankodila na pesi sou bambote na mama si la matata la femme de quelqu'un donc je te salue à passant donc na pesi bambote lisusu na mama o aboti maître cœur de Lion 619 mama Riva Mama Riva, la femme de quelqu'un, Mama Riva, bambo théâtre, donc il va gros bisous. Sala bangoka musala ekende liboso donc maman aboti maître cœur de Lion, na pesi bambo te na Isaac Nyankodila, pourquoi pas Joss, na pesi mbote na Jenny Kumbakimbiko, pourquoi pas mon père spirituel ou asala cœur de Lion pe lelo azala ou aza Coco Chando donc na peso bambote ebele DTI Gay Immortel donc na pesi vraiment bamoure tout ya catch congolais et surtout Kimbanseke parce que nga na lobela to Kimbanseke parce que Kimbanseke ba yebi yango eza milliers rekilé na ba milliers na ba commune tout mais lelo yo
biso à travers biso toluka toujours to tracer chemin moko boye nde balobelaka njili nde pe Kimbanzeke ezokoma donc à travers biso baoyo ba Cœur de Lion toza wana toko police équipe te donc ponga motolo nange kundama na Kimbanzeke donc avant nakende libanda mboka donc c'est que Kimbanzeke faut ezwa valeur moko makasi ya omoni ke nakosomba mapangu partout mais Kimbanzeke faut ezala donc faut na sopango neti mvula parce que on est vraiment référence en plus bambote na yo moko champion local donc Maboko courage Nzambe. nous voulons le savoir musala toujours kitoko. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka koloba nini kasi mama Sila Matata la femme de quelqu'un a fait son beauté na pesi vyo langa Prosper Bakini bambote ya trompé na busi tel père tel fille Chanel Bakini Brinette Lonzoka Aimbo kasi na lobi na pesi vraiment Verikito la mokonzi pe Edi Engende papa social kasi Ekirigo Bichingo Bila monsieur Paul Ekirigo Bichingo Bila monsieur Paul soki na bosani ko bongo papindo ngale voyage choix ezate ani omoi jonge ani omoi jonge kasi mimi shungu ai mutambongo babombaka ete kasi na lobi bongo président Lofudu pe na bosete ko bongo mingi na bwaki famille eyamba mobimba pe famille Onyangunga mobimba na lobi boye bande ko ngana 4e mairie ya bino ngwana ba famille eyamba ya 4e mairie bo bena boka bino en privé na bwaki bino famille na 4e mairie de bonhomme famille eyamba bien connaît na Kinkole yango Magi Shungu vraiment esala bien makasi pe na bosete ko ba pasteur Bonne Bomalika oya sala ke badali bidina bango ezwanga te bakiste bango ekanganga te berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele centre évangélique la révélation mobimba le sako na bino pe na bosete ko bongo vraiment mingi Charles Leke Tite yango yo kasi mon DG Tite longi mokonzi nanga ya tongo pe modete papi fala ai kasi Patricia Beledu mama Patricia en tout cas ba salutation na yo ninga na bosa na yo mitifi na bosa nite koloba bongo GKN rattache de la presse congolaise kasi na lobi boye Diane omoi mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo Charles Leke Yuel Joye Yozike Jonas Maza Miranda Joseph Benjamin Mosiboni te ingénieur Didier Mosiboni soki na lobi Gerlandi Likamba motema ya ciao